Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est pas son vrai nom. Les a Combo n'a soloté. Ah ouais, ça veut dire que Jean-Pierre Bemba a mon ya Mobutu. Jean-Pierre Bemba a un kila ya Mobutu. Mobutu a comme un excès de pouvoir, excès d'autorité, a comme un copima, bassignon ya entourage na ye. Pour adiviner bino. Parce que moi, ça a été le solo qui est un bimana Mobutu. Lembi, vous avez le pouvoir. Mobutu dans laquelle en 1976, à la Chine, beaucoup de Mao Tse-tung, ne a eu une belle à Chinois à toute la question de Mao Tse-tung, à Bichirami. Pour ça, on a mis pour nourrir le bateau. D'abord, il faut le contrôler, après, tu le nourris. Mobutu a tenu pour contrôler le bateau. Il faut que nous autres, il y a passé dans le bateau. Baza la faible pour nous aller bosso. Et tant Mobutu a yé na Congo, na Zaïre, alimaki a bimana basi nyonso ya collaborateur na ye pour bazala mibala bongo azala na se na ye ya mosi na yobutu na yebi nzoto na ye na yebi batashi ya nzoto na ye na yebi basikatisi ya nzoto na ye sio mobali mosu ya libanda bete yo basikatisi ya nzoto ya mwasi na yo kia azala na buto moko na mokongo azala na trace moko ya mwindu na kote ya kingo elemisi yo ozasula makasi te eloko Mobutu asalaka. Oui, ma communion sur la salle de la jeunesse. L'eau, on a eu ça, les gens. On a qui m'ont bangué, neto kosala, ba carrière mo. Tika to profiter, mon koulou ya mwe kozala makamboma. Mama kole la tenga inabota mama bele pam 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 pam. Yawe ala kubama. Tika to milenge la manso, tango oyo. Tikato mibongisa po na maso ya moki boble maso ha esengeli na yo moto mokili yo milengeli po na maso nze mbona ngate na yimba ndako na yimba mpe bien teme na yimba na yoga ne na yimba bino Rendi a mis azalaki référence ya jeunesse Rendi a mis azalaki modèle ya jeunesse alobi na ki mobange te nde to kosala ba carrière. Et il avait raison. Mais à l'âge de 28 ans, quand on regarde à Missa Zorba, on a juste 28 ans. Alors, il n'a qu'à mon colo tende de la carrière. Chers amis, chers compatriotes, viva le Fagamote, viva Karikilaka, va créer un projet dans l'objet. Nazola na reportage mona Kinshasa na moni mama moko boye mama moko komne nani sur mama Irene sur nani azotonga cité de diaspora na Kinkole Congolais mawa azola kisalobi ndekoyo azaka na poto atinda mbongo tozotongela ndako ndekoyo. Cher ami, motate kaka mabele mutate kaka lopango webi komone nani komone notaire azali fonctionnaire ya ministère ya affaires foncières notaire ndikolonga mutawuta poto ya à la famille na Kinkole ya kumotekela bino mabe toza pe batoko certes bamikanda nyonso bapesa bino eza ya solo mais lobi l'état boye kobuka yango. Parce que vous avez soba, vous avez ngulu, na bondi mateke moto afai na poto, azala soba lokola bino, ebipe makamote. C'est incroyable. Bato basoba mapango na seka nzambe. Hein? Mais t'as pas de drap là-bas? Cherche là-bas derrière la porte là. Abi
oyo makambo mosusu eza mpasi soki congolais azokomprendre te il faut tosunga ye wana oyebisa bino ya solo mama wana azoteka bamabele na kinkole alobiki ye aza na mikanda cadastral azopesa na bato les gars oyebi nayebi ke bakongolais mingi bazalaka mayele te c'est pour cela nayaka mpona kotransmettre bino mayele na nga naloba na bino la constitution congolaise dit ceci article la terre et le sous-sol appartiennent à l'État, c'est-à-dire à l'administration congolaise. Un chef coutumier ne peut pas vous vendre les terres. Un chef coutumier, c'est juste un simple gardien d'un tribu ou d'une ethnie. Chef coutumier, azali kolo mabelete. En 1883, Léopold d'État a négocié avec Mabélé. Le chef coutumier a coupé sa Mabélé na Léopold D. Léopold D a reçu sa Mabélé wana gouvernement belge. Gouvernement belge en 1960 a reçu le gouvernement congolais de Lumumba. C'est-à-dire, depuis ce temps-là, les terres et les sous-sols appartiennent à l'État. You know, I speak in watch language, in English, Spanish, French, or Portuguese. Bonina lo bana langue nini na français, na anglais, na portugais to na langue nini. Pour comprendre vraiment nini to kozala bazoba boye. Ndenge nini to kozala bazoba boye. Banduku ya penzi, banduku ba penzi. Naloba na langue nini pour comprendre nga. Nakabula babino savoir mayele. Mais na moni batu mingi basela ngote. Ndenge okoyiko konoso mabele na kinkole pas chef coutumier. La terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Moto ateka mabele kombo na ye. Moto ateka la terre kombo na ye. Notaire. Kombo na ye notaire. Notaire azali fonctionnaire ya ministère des affaires foncières. Nekonaka sans notaire ko so mabele te, sans notaire ko so lopango te. Ndini boza bazuba tina niveau yo. On travaille 25 ans, 30 ans la poto, mbongo ke ko kala maboko. Mama wana na ngikola zo baksawo, nazoteka ba mapango. Nazoteka ba mabele, nazosope mbongo zo, alaxi pe lopango muka tongi ya mutatin la ke mbongo na Canada. Mawa siko lobiso ni santini ngobila ko kuka mo okotuna nani? Okotuna nani? Naye bisabilo ne bateka mabele. Mabele nyonso bateka ka ils sont déjà sous l'étude. Il y a un ministère des Affaires foncières. C'est-à-dire que si Doumi, Mbakana, tout ça a 10 000 mètres carrés, 40 hectares, mais hectare, $1000, voilà l'État. L'État a négocié la chef coutumier parce que ça va gardien, il y a ma belle. Après, le chef coutumier va passer accord. L'État a saisi sikoyo motion ya vente. Tango yo so mabele, l'État a urbanisé yo milieu oyo somi. So les en maïté a welo maï pembeni, so les en courante a welo courant pembeni, so les en canalisation te a welo canalisation pembeni. Après l'État a défini yo mabele wana pour l'État mtaebi mabele. L'État mtaza kolo mabele ebi mabele wana ezali ndenge nini. Ezan argile na se, ezan phosphate. La terre jaune, est-ce que c'est l'État qui te donne des informations. Mais informations, nous sommes dans l'hôtel de ville. Parce qu'ils ont calculé binoté. Ils ne vous calculent même pas. Cher ami. Nous avons dit que nous avons et ça, nous avons Monsieur Bozo Tika Bazoba, même M. Kabgarangate.
naza matanga cousin nanga auti kokufela mwana ne ya liboso na Afrique du Sud. Vraiment naza na pasi moko boyo okabola ngai te nga na pasi moko mwana azalaki na bavenir ebele mwana azalaki na makambo ebele malamu eloko nga na oyo bapona bamabele baotekala kinkole na maluku bandeko boyebake kinkole maluku eza mabele ya leta ti lelo leta nano ateka yango te malgré tout bino bozosomba. Ça c'est intéressant, c'est très important, il faut qu'on en bien à moquer. Ma pour l'année l'État ateka yango te parce que kobanana ntsele kinkole maluku dumi mbakana eza na cuve pétrolier oyo esangani na mai oyo tobengaka mai ndobi kote wana nyonso eza pétrole na pétrole eza na bacuve pétrolier donc lobi to lobi wana leta koki koexploite bapétrole na ye azwa mbongo atonga mboka bakobukaka ndako na bino me nayebi teke yo mpe oza mwana Canada oza mwana États-Unis oyebi ndenge elekaka na ba-États-Unis na Canada me ndenge nini okoyi kozala mosika bokonfie mama moko boye une aventurière aboya mobali na ye awa na poto abengana bana na ndako akomi komena oteka mabele na kinkole et vous confiez à elle oyebi nga batembele balobaka google yo ndenge ozalaka contre basi oyo baboya mibali lelo nakoyebisa bino verité lelo nakoyebisa bino verité na kati nanu lisolo na bandeko solo nayebi ke bamama mingi oyo balingaka nga baza bafemme sele nayebi naza consciente nga nakozala homme sele te na vie na nga nakozala toujours na mwasi na nga parce que bato mingi baboya mibali mpe mpo na orgueil mo ya suka ya pardon baboyaka yango tala nga nayebisaka bino makambo ebele nayebi te so ekolandaka nga na bokebe parce que omoni baamida mwasi ya jibe existence na ye ekosaka bato na makambo ebele c'est pas une femme stable nabetela bino deya lisolo ya mwana mwasi wana mbala ebele naloba na bino ke ce n'est pas une femme stable. Vital Kamerhe aza na basi ebele aza complémentarité azali libakisa meli kaka eloko moko kaka ezofandisa likambo malamu bisika wana eza yango te ngai soki oboya mobali na yo mpona cause moko noble omona mpenake eloko ezosenga ozala mosika na ye je te soutiens nakosoutenir yo mais ndenge otikali yo moko kopesa mpe espasi te na bayuma bakosakana na yo nalobaka yango kopesa espasi te na bayuma bakosakana na yo nakobakisa eloko moko eza na plus 18 ans mpona bana 18